liloba ya nzambe bomba ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba na kombo ya nzambi mpungutulendo ya mbanza velela maweja na ngila pe na bakota nyonso oyo bakoko batiaki mbelelaka mpo na lobiko ya mobimba ya bomoto pe bomoyibwa yanga na yo solo se solo mokolo mwa lelo bomomesano bolimbisi mpo na ngonga kasi ndenge lobamaka mpoasa ete tokozala na continuité de programme ya bisika bakoko na biso basukelaki nde esika biso tokodebite sikoyo continuité wana mpona kotombola mpe kolakisa oyo eza kati na nga na yo ndenge koyebaka nzambe atiaka makambo na kati ya bakoko na biso esika bango basukeli nga na yo nde sikoyo tokotombola yango mpe tokodevelope yango par rapport ya oyo mpe nzambe atie na kati na nga na yo seke génération ya génération eza makambo oyo nzambe atie na kati na yango oyo eye kosala na kati ya mokili mpona développement to mpe évolution ya mokili kasi mokolo ya lelo toza na mingi te ya koloba kasi tokutani kaka mpona kotombola lokumu ya nzakomba mpe koyebisa ntina ya sango elamu oyo ebandaki bakoko na biso oyo ebandela mokili donc lelo tozolobela l'assurance ya liloba ya nzambe liloba ya nzambe en fait eza église te mais ezali lokola responsabilité en charge eza lokola vie sociale ya nga na yo dans liloba ya nzambe bakoko eza église te parce que kuna na kati batia mabonza te mabonza tolobaki ezali kimoyibi parce que bandimi bazopesa bapaster mabonza mais bapaster bapesaka nzambe te tobayei ke bapaster nyonso ya mokili momba bapesa babilan ya bambongo oyo bango bayibi na maboko ya babola lelo oyo bango bakomi bapatron basombi bamituka basombi bandaku bazoboyo nzambe na bango aza bien me nzambe na bango azosala rien mpo na bandimi wana soko biso na kati ya liloba ya nzambe tozalaka bandimi te parce que soki omi ondimi obanda ondimaka nyonso biso liloba ya nzambe ezali lokola société ya mvuluzi kimbangu eye mpona efuta bato basalaire eye mpona kokausa pinzoli eza lokola ma ya misu ya bapasi na biso oyo tonyokwamaka ere nyonso tokanisaka toya kotika baninga mosusu barenyaka bavivre bisengo ya mokili oyo nzoka tolobi te nzambe oyo azalaka likolo na se atiaka bisengo wana mpona tout le monde mpona tout le peuple du monde ifo asepela na bisengo wana me bato mosusu badetourne logique des affaires ya réalité oyo nzambe atielaki biso mpona tobénéficie na bisengo ya bolamu ya bamakoki nyonso oyo akabelaki biso uta boye na biso likolo nse donc yango lelo tozolobela mwa moke l'assurance ya liloba ya nzambe parce que ebele kati na biso peut-être bakomprendre liloba ya nzambe te liloba ya nzambe eza église te eza kingunza te eza église de noir te eza vuvwamu te liloba ya nzambe ya bakoko ezali lisanga oyo tobengi lokwa kintuadi oyo mvuluzi kimbangu atindaka bapapa mpadi basala na 1966 ntango babimaka prison ya lowa na 1934 alobaka papa mpadi na bamama mikala mandombe oyo église kimbangista akorompaka bokende bosala kintuadi bosangana Congo Kinshasa Brazza Angola na bagabon bozala lisanga moko nzambe moko me papa mpadi ntango ayaka kosala makambo wana toloba yango chafre ke papa diangenda akomaki kobomisa bato epai ya mobutu parce que ya mitie na ye na mobutu ezalaki kaka ya kobomaka bato tu oyo bayebi basekraki mbango papa oyo nda akimaki Kinshasa likolo ya papa diangenda parce que papa diangenda akomaki koboma bato nyonso oyo bayebi sekraki mbango mpo ya régner bafalsifie makambo oyo nde tozomona lelo ekomi ko église de Jésus Christ par envoyé spécial Simon Kimbangu mais toluki kombo Kimbangu na Bible eza te en to biloko toluki kombo Kimbangu na Bible eza te elingi kobake la Bible sera déchirée parce que ba tension ndenge ezoya na mokili oyo tobengi yango révolution des esprits ancestrales de l'homme noir et quoi agir ne tolobaka bamindele soki bazo tia biso toujours derrière
to yebeloko moko te to créer te to inventer te elingi kobaki des troubles ko apparaître na ba Europe to loba de ba makambo wana mais oyo eza nango kaka ce n'est que du début parce que tokendaki Égypte pour alimenter des énergies qui étaient fatiguées oyo ezalaki affaibli suite ya manque ya reconnaissance parce que okoza na force moko to pouvoir moko boye ezelaka yo nde ofonctionne yango mais yo tellement ozotia yango kate yango mpe elali pongi et toutes ces énergies oyo ezalaki ya kozipama ya bakoko na biso tokendeki kofongola yango ntango totia makolo na Égypte parce que kuna tosalaki bacérémonie bamakambo ebele bavideo mosusu totiaki yango mpe te mosusu mpe ekreaki baproblème kuna mais tosalaki kaka bilembo bato oyo bakotaki na ligne na mokolo wana tozalaki na Égypte bamonaki losambo ndenge esalamaki na croisement ya 2 pyramides na katikati wana biso tobetaki losambo wana mais batelefone elelaki la police eyaki bakangaki biso mais tozalaki na choix te parce que ezalaki bilembo oyo kimbango atindaki tokendaki Sénégal mpona kopesa continuité de programme kolakisa polele esika bakoko basukaki ekosuka wana te il faut qu'il y ait une continuité yango yango nga na osiko tozosala ekozala esengo na bayeba ndimi nzamba bakoko nzambe ya mpungu kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge ekozala esengo na bayeba ndimi nzamba bakoko maweja kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na bilenge kimbangu kakwiza o mukwiza mvuluzi mupeve ya Kongo na bato baindo kimbangu kakwiza o waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o kimbangu mobikisi ya mokili mobimba na kombo ya Nzambe olenkumu nzakumba kimbangu mobikisi ya mokili mobimba na kombo ya Nzambe mvidi mukulu wa bankambwa waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o bana ya bilaka donc tobike kimbangu nde mobikisi wana kutu bopalangana te soki bozoyela biso makambo ke o Jésus atindaki kimbangu tolobi fraude wana ekoleka jamais na misu na biso parce que toye ko éclairer vérité et moto ayaka na éclairage ya vérité abangaka te aluka pe négociation te parce que biso ko luka négociation na bakimbangiste te tolobaki ke tobotami mpona kokweyisa bakimbangiste baza nguya te bazali bato ya démagogie donc tokosala négociation na bango te biso siko tozoko établir programme ya un monde nouveau programme un monde nouveau wana mutu apesi biso yango ye moko kimbangu diantunguni wa kialwenga parce que bato ebele bazotuna ba question même na ba émission na ba vidéo tozosala ke yo écriture ozwi wapi mais écriture tozwaki on a prison makala tant tosaki 9 mois de prison parce que église kimbangiste akangisaki biso alingaki ozipa vérité oyo na 1999 ezalaki kaka bitumba ya kobikisa Congo kobikisa mutu mwindu nyonso tu tokendeki mpo tofongola la gâchette de la grande puissance de gloire kuna na matadima yo mais église kimbangiste alingi bolamu ya Congo te akangakisaki biso epai ya Kabila le père maintenant tokoti prison nde kimbangu abime biso su na prison apesi koko mangongele écriture oyo tozokobenga lokola nachi Congo alphabet africaine purement congolais, ils en ont 23 lettres alphabétiques, ils en ont 18 consonnes, 5 voyelles. L'alphabet na Chikongo, alphabet de l'homme noir, tout alphabet bantou, Y, azali, voyelle te kasaza consonne. Parce que dans l'alphabet, il y a 26 lettres, il comme voyelle. Y le roi a voyelle pas na bango pas na biso chiko alphabet africain to alphabet bantou Y a voyelle te mais azali consonne parce que so bazangi na voyelle a azo changer mbamo azo koma ya
dans Rosala, voyelle était parce que voyelle a quoi accompagner consonne. Yango mercredi eza koya tokosala mwa exercice na tableau. Ya ko évoluer pe ko développer toujours écriture parce que tolobaki ba pesi 444 000 livres toujours classé na nous likamuna orientation na yango. Mais to sengaki messager nyonso akomela biso lettre na nati Congo. Et bandi lelo te to sali ba premier exercice siko tozo continuer parce que ça déjà classe mobimba. Pourtant to koma na ba moyen to ko disposer ba habiter ou l'auto pe ba place o ba bando ko yekola mais pour le moment to travailler na ba correspondance. Ya nega toujours l'accent na ba vidéo ba to bazo yekola na musika parce que eza fierté à tous les Congolais. Donc Congolais à solo foyer écriture na ye. Ya on ba bengi monde nouveau dans monde nouveau ya one écriture. To koma e komeli asika et accompagner sikoyo minoko na biso par rapport ya gamme de fréquences et tant que tu comme en approfondissement tu kolobela sikoyo ba force vibratoire ya alphabet na chikongo parce que bakoko Mbappé si biso ango ezali credo et ko diminuer ba écriture nyonso ko bima à partir ya tableau. Moindo la muka na pongi, moindo la muka na pongi, la muka moindo, la muka oh, la muka moindo zali, kolala kimbangu abengi yondeko, boya totonga Kongo ya sika. Oh, la muka moindo, la muka, oh, la muka moindo zali, kolala kimbangu abengi yondeko, boya totonga Kongo ya sika. Kongo ya sika nyonso ezali bien, oh, Kongo ya sika minyoko ezali te, oh, Kongo ya sika kembo na kembo, boya totonga Kongo ya sika. Oh, la muka moindo, la muka, oh, la muka moindo zali, kolala kimbangu abengi yondeko, boya totonga Kongo ya sika. Kongo ya sika kembo na kembo, oh, Kongo ya sika ya makimpa vita, oh, Kongo ya sika ya mama wanzile, boya totonga Kongo ya sika. Donc oh ezali tango ya Kongo ya sika. Donc tango ya Kongo ya sika, bango baza distraction, biso pe tozo kotamba mo makambo ya sika. Donc bozo mona écriture, ezo ningisa Facebook partout, batu ebele bazo luka ba comprendre écriture wana bozo yango tobi kimbangu mutu apesi biso yango. Parce que écriture mandombe o ezaka na église kimbangiste ezali écriture ya moniato. Prophétie ba defaka yango te. Ba kimbangiste lokwa baza maele mabe lokola bayebi ke kimbangu atikaka bilaka na ye ke bana onga na kotinda bana bilaka bakoya complet bakoya na calendrier bakoya na montre bakoya na écriture bakoya na explication du monde na vision du monde kimbangiste azwa siko ba jeune acha bango kuna na nkamba. Asa ilaka bango makambu nyonso siko abimisa bango lokola bana bilaka ya fraude. Et on moni azo lokota bato akutani na mutu mwindu moko boye na kati ya Congo mutu mwindu ana ye na écriture moko boye mandombe selon révélation azwaki bango bazwiye ale bazwi mandombe ala balimba bimisa siko na titre ya kimbangu par rapport à couvrir prophétie. Et on bomoni écriture wana etelenganaka so totali na ba congolais bomona pas même 3% ya ba congolais bayebi. Iloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko. Yango tolobi ake esengeli to comprendre misala oyo bakoko bapesi biso parce que soki toyebi
kotombola likambo bakoko na biso te elingo bake tokotele ngana to bayeke bakimbangiste bazali bato ya mayele mabe biso tokopesa bango confiance te parce que bazipi kimbangu batomboli bayuda koleka mvuluzi kimbangu nzoka mvuluzi kimbangu aza likolo ya bayuda me bango batomboli bayuda sikoyo kwa bino botomboli bayuda biso sikoyo toye totombola sikoyo kimbangu tozwa sikoyo bayuda tozongisa bango nsima parceke bayuda mokolo moko te bakoraisonne mpona bolamu ya bakongolais bakoraisonne kaka mpona bolamu na bango lelo bazotya batrouble na famille ya bato mwindu ya mokili mobimba yango tolobi sikoyo ke liloba ya nzambe eza lokola tozotonga sikoyo société oyo eza lokola prise en charge ya bomoi na nga na yo na kati ya Kongo asike bando ozwa biso en charge na makambo tu vie sociale ebando futela biso baétude ezotangisa biso mpona tozala bien formé toyeba Congo toyeba définition ya ba bien-être nyonso oyo nzambe apesa biso na Congo misani to bando kosala na yango parce que bakoko akala basalaka mais lelo biso tozosala te siko tozosala te poani parce que tokota na distraction tokoma oyemba ndenge kabela nzambe na yo biso tokoma oluka tokabela nzambe nzoka biso biba idéologie wana ya kokabela nzambe biso bota mpona koboma yango totya sikoyo idéologie ya sika eza sikoyo nini oza congolais yekolaki congolais koyekolaki israélien te parce que moto azoyekola bible azoyekolaki israélien azoyekolaki romain ozoyekolaki italien ki français ki anglais parce que makambo oyo eza kuna na kati ya bible ezali contenu ya bakoko na bango mais yo contenu ya bakoko na ona no tyango en place te ansko liloba ya nzambe ayesiko kodote mutu mwindu nyonso tu contenu na ye oyeba siko importance ya bomoto oyo nzambe akabelaki yo eyaki osala nini na kati ya mokili ese eyaki mpo yo oyekola français ou bien eyaki mpo oyekola oyo tobika eza siko temps ya koyekola ki congolais congolais eza na écriture nango écriture wana eza na 23 lettres totyango na baekole bana na biso bando kotanga parce que même gouvernement congolais avant azwa accès ya kodévelopper Congo to mpe ya kogérer Congo na logique des affaires ya bapouvoir oyo ezopesamela bango il faut abimisa mbongo mpona kozwa écriture oyo totya yango na baekole ministère ya enseignement ya Afrique mobimba il faut andima écriture siko topesa plat d'action ya écriture ekosala nini na kati ya baekole parce que eza na basigne arithmétique complet eza na bachiffre ekosala bacalcule ekokoma bakombo ale administration nyonso coloniale tobomi yango administration ya Afrique mobimba bakomosala alphabet africain siko biso bato ya liloba ya nzambe tokozala siko na droit ya caché wana siko il faut oyo biso tobanda kobénéficie baekole ntango ezotangisa alphabet ezotangisa écriture ezotangisa makambo nyonso tu gouvernement eza na part na ye oyo aza kobénéficie ezokota na kese ya mboka to mpe kese ya leta e biso mpe bapropriétaire ya écriture toza na part ya caché na biso mpo esunga biso na makambo ebele parce que ya toyebi liloba ya nzambe abanda kozwa charge ya membre nyonso tu ekipe biso na habitation seke bando pesa biso baloyer bandaku place ya kovanda ezwa soins médicaux ya membre nyonso ezokipe yo oza membre enregistré na makambo etali bavoyage to mpe baétude mpona kokolisa toujours connaissance na yo parce que motu tu aza utile ezozwa charge ya bana na biso ya bafamille na biso donc eza na grande responsabilité yango bakoko babe tobimisa bango donc tobimisa bango biso nde tozosoutenir bango na baénergie na baphysique na spiritualité na bandenge nyonso parce que misala oyo tozosala yango moto ekopesa biso siko ouverture mpona to recevoir mobimba ya manso oyo balobaki kimbangu na mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ijakako kuna mbanza ngungu kubakangila moko ye malu
ngakaluze ija kako kimbangu na mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ija kako kuna mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ija kako mululendo mulule ndolendo mululendo kimbangu kakwisila mululendo ndolendo mululendo kimbangu kakwisila kimbangu na mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ija kako kuna mbanza ngungu kubakangila moko ye malu ngakaluze ija kako kimbangu na mbanza ngungu esika bakangakiye maboko na makolo bisoto wanganesi kango kimbangu na lutendele esika babokakiye na kati na ebale bisoto wanganesi kango nalolendo ndolendo kimbangu akozonga nalolendo ndolendo kimbangu akozonga donc yende bakangaki ye maboko na makolo babetaki ye 120 fouet na mukongoti na libumu po abomba verité oyo ngana olelo tozolobela me abombaki yango te abaye bosala nyonso me bokoka oboma nga te mpe bakoka ye koboma ye te anyokwamaki pona lobi kwa baindo anyokwamaki pona tobikisama anyokwamaki pona kolongola moumbwe anyokwamaki pona tokangolama kimbangu atikaki bilaka ekongo kimbangu azalinde mobikisi ya baindo kimbangu azalinde motindami ya nzakomba donc yenda aza mobikisi na biso baindo soki tondimeli yende tobikisami me so tolandi demagogie ya bakimbangiste ebando kozongisa kimbangu wana nsima nzoka tolobi na kati ya kimbangu azali lokola générique ya nyonso donc na kati na ye nde tokozwa bomo ya seko na kati ya kimbangu wana nde tokozwa création na invention na kati ya kimbangu wana nde tokozala batulo ya solo lokola batu nyonso me soki sikoyo tokosi mokongo biso komolanda yesu yango lelo bato bakomi bapede wana eza idéologie ya yesu parce que idéologie ya yesu ezokotambola na badia noel ezokotambola na oyo tozokobenga lokola bakoko ya bazabolo ya bamindele parce que moko tokolobela bakoko ya badescendance ya babikolo nyonso tu tokoyeba provenance ya bato na bato parce que nzambe ntango asali ye mokili mbala moko te ke atie koko ya bachinois kuna koko ya baindien koko ya bamusulman ya baarabe te nzambe asala ye kaka bakoko mibale mwasi na mobali bango nde babota ye sikoyo bakoko nyonso tu tokoyeba sikoyo ndeni mokili ekabwamaka na la 70 ya ebandela mokili me mokolo mwa lelo tolobi tozolobela mingi l'assurance ya liloba ya nzambe ya bakoko na biso na kati ya assurance ya liloba ya nzambe ya bakoko na biso tolobi liloba ya nzambe ya bakoko na biso ezali oblige ya kozwa responsabilité ya bamembre nyonso na nyonso lokola vie sociale soins médicaux formation études pe bongo na bongo dans liloba ya nzambe ebando kozwa charge to ezali obligé ya kozwa responsabilité ya bamembre nyonso soins médicaux vie sociale formation étude tando oyekola makambo na biso toyekola esu makambo oyo bamindele bazosala te ya falsification ya kobeta biso masolo ya lokuta na biso sikoyo toye na cahier de charge biso toyekola sikoyo na cahier de charge formation na biso bamambo ebando kolanda ya makambo ya cahier de charge ekolakisa biso likolo makambo eza likolo cahier de charge elakisa biso na se ya mabele makambo eza na se ya mabele cahier de charge elakisa biso na kati ya mopepe makambo nini tokozwa
cahier de charge olakisa biso na kati ya mai makambo nini oyo tokozwa. Cahier de charge elakisa biso définition ya tous les bien-être, parce que so toyebi yango nde tokoarrive siko kocréer kofabrique koinvente. Parce que so tomona lelo téléphone na epoka bakoko na biso mpe téléphone ezalaki, mais ezalaki téléphone oyo tozomona lelo te, mais batravaillaki na oyo tobenga bamagnétisation ya bamatière première oyo lelo esali baappareil oyo, mais bango bando travaille nango na babrite. E bayebaki basecret ya réunification, bayebi ke eloko oyo cuivre na otyango na sens boye mpona ekanga mopepe to emema message ti na destination finale. Ayebi ke éteint na otyango na position boye po alekisa courant. Ayebi ke manganèse na kosala yango boye. Na biso nde mutsuko toana diba tozokanisaka na ntango ya kala babiloko ezalaka te, biloko nyonso biso tozodondwa nango lelo ezalaka deja, mais ezalaka na baforme mosusu oyo bato wana mpe ya kala babandaki kotravaille na yango. Biso sikoyo lelo nde tokomi olamba yango ekomi pièce batie boye baforme karakasi ya mutuka batie ekomi kotambola na bavitese ndenge yo olingi, ou bien avion ezopumbwe. Mais bato wana kala bazalaki na babiloko wana nyonso parce que bayebaki définition ya bamatière première oyo nzambe apesaki accès ke soki oza na eloko na eloko osangisi paf epesi réaction boye. Yango esengeli toluka tososola toyeba sikoyo ke soki biso tokokanisaka bakoko basalaka te, tokokanisaka mundele nde moto ayolakisa biso oyo nyonso tovivre nango lelo. Il faut totuna mundele sikoyo Abraham na epoke na ye telefone ezalaka te avivraka nde. Bomona sikoyo ke eza na provenance ya technologie ya basekret oyo lelo mokili ezodondwa nango, eza na baplace euta, eza na bato banyokwama mpona batia basekret wana ezala na continuité lelo mpona to evoluaka, mpona tosepelaka na nzambe, mpo tosepelaka mpe na biloko oyo apesi biso. Mais secret ezaka moko, bato na bato ifo babatela kibo bango. Na biso lobi na kati ya assurance liloba ya nzambe azali obligé ya kozwa responsabilité ya membre nyonso na manso oyo tokozala na yango to ya bomoi mpe bomoto na biso lokola soins médicaux, abanda kolanda ya soins médicaux ya membre nyonso, tout vie sociale, formation, étude, bamakambo ndenge na ndenge. Tosengai na messager nyonso na Kinshasa basangana mpona tobongisa programme ya etamboli, parce que makambo nyonso etambolaka na programme. So makambo lelo ekomi ke o kuna oyo asala groupe, oyo koto asala groupe, oyo koto asala groupe, ale programme ya liloba ya nzambe ekufi. Siko nani aotambwisa liloba ya nzambe na minute oyo? Parce que bato bakota na badistraction ya kowelana, bato bakota na badistraction ya makambo boya pampamba basalasala bagroupe. Asiko makambo oyo batikelaki biso siko nani akorealize yango? Ezali responsabilité, parce que liloba ya nzambe mpe eza engagement. Ntango tobandaki yango tosignaki baengagement. Na moko na biso tobengi koma ngongele. Asiko baengagement na ifo tosilisa yango mpona continuité ezala, parce que biso so tobongisi chemin o malamu te, ba o bakoya nsima na biso bakoniye biso. Or so biso siko tobongisi makambo malamu, ba o bakoya nsima na biso bakoreconnaître biso mpe bawandoluka sikoyo batambola na logique ya ndenge biso tokotika conduite. Mais so biso etamboli na système ya ba détournement, notamment na ba système ya ba individualité, ligne de conduite nisiko tokotikela bato o bazoya nsima. Po après biso bamisu mpe baoremplace baosala continuité ya makambo oyo biso oza na étape na biso tozosala. Bao wana mpe bakoya wana na nsima na biso baza mpe na niveau na bango mpe baofonctionnele makambo oyo. Ekozala ndenge moko na biso te. Bango bayokuta biso tonyokwamaka tosalaka boye mpona tobimisa makambo oyo, mais bango lemisusu bayokuta facilité moko boye, mais bango mpe bakozala na difficulté mpona kodévelopper étape oyo biso totikeli bango par rapport ya savoir oyo bakoya nango. Parce que chaque génération azali autorisé ya kocontribuer savoir na ye oyo ya ye na yango par rapport ya esika oyo badescendant na bino basukelaki. Donc place bakoko na biso basukelaki savoir na bango wana tondimi yango, tozwi yango sikoyo tobandi kocontinue kotombola yango, kopublie yango eyebana, mais tokokota sikoyo na kati wana tokodéveloppe yango sikoyo na mode de vie ya génération na biso sikoyo.
et puis ça sikoyo ba développement ebele. C'est comme ça toujours que mokili oyo ezali évoluer technologie et bah ils ont évolution ya génération de génération. Nde tolobaki ke ba messager na Kinshasa totika distraction et tosengaki bato tout bakutana et message moko ezo circuler kuna na Kinshasa na 24 communes que bato nyonso tout il faut tosala effort tokutana na badara po tobongisa programme parce que programme kuna ekoma ya tengu programme ezotambola malamu te il faut sikoyo tobongisa programme tozongisa makambo nyonso ndenge molakisi atikelaki biso wana eza juste communiquer. Tolobaki kese ya liloba ya Nzambe nde ekopesa biso accès ya nyonso fourniture matériel ya administration salaire des membres. Ça veut dire kese ya liloba ya Nzambe nde ekopesa biso accès ya nyonso ekofournir biso ba matériel bureautique na kati administration et bien ça peut salaire des membres parce que administration tant que ça ba syllabus ala pour ça ba fourniture ya makambo ebele parce que syllabus c'est comme ce makambo ya documentation. Administration vous en a pour ça ya ba pareil pour na ko travailler misala ou eza administrativement ba correspondance ba makambo ndenge na ndenge ezo le kambala moko a partir ba email. On te dit que qu'est-ce que le Nzambe nde ekopesa biso accès à nyonso et pesa biso fourniture matériel ya administration ou bien sa salaire des membres parce que tant to ba que kala mingi te to banda ba salaire membre nyonso bando zo salaire ne bato musu bazo rêver bato musu bazo tuna koko sikombongo ko uta wapi mais ngai nuna na mbongo te ngape ba yisinga na yebisa bino nyonso ke na 2021 to bandi zo ba salaire mais à partir à 6e mois. So le Nzambe ekoma ko welela parce que mutu muso oyaka ko sa enregistrement pour yebi ke salaire eza. OK ce que to ko tia limite des affaires ya mutu na mutu pona ko apaiser. Voyez ya mutu tout malgré le Nzambe ezali pona libota ba yindo nyonso. Mais ce que salaire wana euta pe euta na kati ya caisse ya le Nzambe ce que to bia ke caisse ya le Nzambe nde ekopesa biso accès à nyonso fourniture matériel et administration salaire des membres parce que l'administration a un objectif abimisa livre o mutu mwindu nyonso abanda kotanga par rapport ya bonzambe na par rapport ya science na par rapport ya géologie na par rapport ya calendrier na par rapport ya makambo tout ya mokili par rapport ya banyama ne par rapport donc ya mupepe na par rapport donc makambo tout ce que peut ça ba makambo wana faut to bande to encadrer ba écrivain. Parce que ngam na koma livre nyonso te ngana ko pesa makambo nyonso tu mais bat bazali o bazalo kwa ba écrivain ba osa makambo wana to baka to uzana service ya rédaction e wa ndo traiter ba makambo ya ba mikanda ba biloko ya nyonso na to remplir te mais to zokende malem to pesa programme que membre nyonso na kati ya Liloba Nzambe sengeli azala enregistré na kati ya groupe ya Liloba Nzambe. Donc soko za membre na kati ya Liloba Nzambe il faut zala na kati ya groupe Liloba Nzambe tozala na ba groupe na imo tozala na groupe ilunga tozala na groupe mangonge le BFF wana groupe oyo esangisaka ba membre nyonso ozaza na France ezoza na États-Unis ezoza na Belgique ezoza na Suisse ezoza wapi tokutana kuna na groupe parce que na groupe wana nde to lansaka ba programme ya fonctionnement Liloba Nzambe donc tant yoza membre il faut olandela ba programme Liloba Nzambe communiquer ni Liloba Nzambe azokopesa programme ni Liloba Nzambe azotambola nango du jour au jour parce que tant yoza membre ozo ba no programme Liloba Nzambe azotambola nango te siko importance no ezali na kati ya lisanga parce que tozo koma ba membre pona kolandela ka suivi ya Liloba Nzambe. Parce que balobi ke Liloba Nzambe pe ekozwa biso en charge kasi bando ozwa siko membre oza actif nde en charge oza activité ekozwa en charge te avant izwa en charge il faut se justifier il faut balandela ok bon yo ba omona na raté omona nika apo Liloba Nzambe ko mofuta salaire omona nika apo Liloba Nzambe ko mozwa charge à bato mais ba koboya mutu moko te ezali pona biso nyonso na to bi mutu nyonso aza membre il faut
ozana enregistré na kati ya groupe koza enregistré na kati ya groupe ezofele eza mbongo te ezaka soki oza na imo baenregistre na kati ya groupe batindeli bakotisi na kati ya groupe wana omona sikoyo bainformation nyonso totambolaka na yango kuna parce que bainformation mosusu tokoloba bango na bafacebook te ekomi sikoyo secret interne toza na groupe ya administration na imo wana ezaka uniquement groupe wana ka baadministrateur nde mutu bakotaka wana mpona kobongisaka baprogramme ya ndeni liloba ya nzambe akoresir objectif ya mosala to ya mission oyo ya yele toza na groupe ya whatsapp oyo esangisaka mpe bamembre nyonso et chaque siège oyo tolobai par exemple ya bato ya france bango mpe baza na groupe na bango oyo esangisaka bato tu ya france baza mpe na groupe ya administration na bango e baresponsable ya badirective wana nyonso bazali yango sikoyo tolinga toreunir mobimba ya makambo nyonso parce que liboso nde tozokende mpona tosala mosala oyo balobelaki na nkombo na biso liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na nkombo ya nzakomba solo mpona mokili mobimba topesi matondo mingi na mama wanyange azwami na mboka Amerique tena na $1000 e bijo wana eza ya nga te eza ya yo te mais ezokota na kese ekoti na kese ya liloba ya nzambe pamba te toza na misala ebele ya makambo ebele oyo tozolinga tosala pour le moment tozolinga tosala ba maison d'habillement partout na Suisse na États-Unis mais tobandana na France tolinga tosala ba maison d'alimentation oyo tobenga lokola ba maison alimentation ya ba produits naturels ya bakoko na biso tochango na ba anglais tout tolinga to stabiliser makambo etali soins médicaux na biso ezala un peu partout toza na ba membre baza partout so mutu aza na problème ya malade tokotinda service na biso eke kuna balandeli makambo nyonso mpona kopesa déjà sens ya révolution na biso yango tolobi ake mama wanyange kuna na États-Unis d'Amérique oyo akanisaki biso pe ya soutenir liloba ya nzambe na $1000 nzamba bakoko amona yo pe apambola libota na yo mobimba abakisa ya mingi koleka membre nyonso esengeli asutenaka liloba ya nzambe na nyonso po pamba te yango nde mobimba ya bomoi mpe ya bomoto na biso donc soutenir liloba ya nzambe atolobi ke totya mabonza te mais na nyonso na makanisi na yo mpe kolukela liloba ya nzambe ndenge nini ekoyi mpe kodevelope na force ya nzoto na yo oyo ozali na yango mpona kobakisa peut-être na kati ya misala parce que liloba ya nzambe tolobaki tozali na 444 département ya misala siko misala wana nyonso eza na mutu na nga na yo seke membre moko te akozanga responsabilité biso tout tokozala na baresponsabilité na kati ya makambo mutu na mutu abanda kozwa part na ye parce que ezali makambo ya vie na biso nyonso eza makambo tozosala établissement ya bomoi mpe ya bomoto na nga na yo ata lelo nga naza te procédure etikali oyo bakoya bakotambola toujours na procédure malgré bakodevelope yango lisusu na niveau ata na bango mais bazotambola toujours na balogique oyo biso nyonso totikaki e salaire ya motu nyonso ezobima ata oza te salaire no ebanda kobima ezolanda famille nayo oyo etikala donc contrôle ya makambo nyonso ezali bien planifié toza na makambo etali amélioration de l'administration mpona koremplir batâche ya makambo na biso nyonso to administration nde moto azali responsable ya makambo na biso nyonso tozoluka koaméliorer administration mpona ezala capable ya koremplir batâche ya bamakambo na biso nyonso nde tobike tokolinga tobimisa livre mais livre wana c'est l'administration moto akosala misala wana nyonso mpo livre emonana sans administration ça veut dire nga aza loboko moko na okoka koreussi mpe misala nyonso te yango
totiaki administration parce que administration azo accompagner sikoyo makambo tout oyo bakoko bapesi ezala sikoyo emonana mpwasa ezalaka ya molimo te parce que yezu abimisaki mapa mibale sans batumba ngo na boulangerie eza déjà sorcellerie parce que yo bimisi mapa batumbi na boulangerie te ese mapa wana eza ya nzambe ese mapa wana basali yango na savoir moko ya malamu ekomisi koke okopere na besprit moko nde bayaki kotikela mapa wana ozwi ma ekomisi yango vino mais mutu azwi vino mpena original aye nango wana compare na mai oyo yezu akomisaki vino original ekoleka parce que vino original akoza na goût ya vino mais mai oyo yezu akomisaki vino eza nango na goût mpenda ya vino te eza mai ezaka mai batransforme yango jet d'esprit bato lelo babeteli yezu maboko babi aza na nguya biso yezu aza na nguya te parce que mvulusi kimbangu asalaki makambo sia minene ntango akutanaka na papa aboti bapapa diangenda na nkombo ya papa kapata kupenda première fois bakendaka na ye na zamba ya bakongo bazwaka mbila me kimbangu wana ntango asimi mbila ese transforme ekomi mbila ya sombe me mbila bango bazwaki ezalaki ya kopola me mbila wana ebongwanaki ekomi mbila ya kitoko première makambo siko kimbangu asalaka yango wana avaya nano Kinshasa me bolamu ya mvulusi kimbangu bakimbangiste babombi yango bavandeli yango bazwi siko basangisi makambo na ye yango tobike tobota mpona koanéantir bango donc toye kosala remise et reprise eza makambo ya liseki te eza makambo ya bomoi na nga na yo donc tozoke sikoyo na koaméliorer tozoke sikoyo koaméliorer administration mpona aremplir batâche ya mobimba ya nyonso parce que administration moto azali base ya nyonso tout azoprépare ndeni akoremplir membre nyonso documentation mpona tozala na uniformité ya matière tozala même moral même esprit tozala na confusion ya bible te le 18 mars oyo toza na fete ya mvulusi kimbangu le 18 mars tobake kimbangu abanda mosala na ye le 18 mars 1921 auti na Kinshasa wana azosala na Wileri na PLZ lelo ekomasi PLC compagnie ya mafuta alongwa wana na 1921 ezalaki le 18 mars abandi obeta makolo ake nzela ya oyo tobenga cité verte ti akebima kuna ya matadima yo azalaka na nzombo na maboko nzombo akokauka parce que asali na PLZ 9 mois impayé so akomi na fin du mois ntango yo ozwa salaire akuta déjà kimbangu so alekaki asignaki même signature na ye mondele biso yo fiche de paie yango déjà yoyaki ozwa mbongo yabi me ngana na ye te ngai yeyo yabi jamais yo nde moto outi koleka kala mingi te donc abima lokola double nde 9 mois ne bayisaki abi te fo nazonga bakongo azonga mpe bakongo te ke oyo naketala bana papa nini aoke voyage alingi ozonga na mboka asombika nzombo apo amemela bana na ye misato eza lokuta yango bakimangisa badiembela sikoyo na makambo wana tobike aza papa na bino te bomata bokita biso na bino tokosukisa makambo omesa moko mpe tokolakisa sikoyo banani baza na raison par rapport ya vérité ya mobikisi parce que vérité wana soki totiango likolo na mesa nde kodélivre Congo mobimba to mpe Afrique mobimba mais vérité wana eza étouffé yango lelo oyo toza na badivision yango lelo tozopotana mpe tozotelengana sikoyo ye anyokwama epo tolongwa na kati ya kotelengana mais pourquoi ti lelo biso tozotelengana tobike le 18 mars nyonso biso tofeta feti ya mobikisi mokolo oyo adebitaki misala na ye amataka 9 mètres dans l'espace nzombo etikali na mabele asoli na nzamba bakoko babengi nzakomba me ntango akiti abandi kokenda akomi na première barrière akasangulu nde akutana ye na force publique papa mfufu oyo abotolaka ye nzombo mpe akoma ye biloko nyonso akolia ezobima gu ya nzombo tozokende awa kala mingi te na augmentation de syllabus mpona développement mpe évolution ya connaissance parce que touti na 5 syllabus tozobakisa esu 5 syllabus tokomana na 10 ya batitre mosusu donc tobandeli na baparcours na biso na 5 syllabus sikoyo tolingi tolanse esu 5 syllabus ya sika mpona développement mpe évolution ya connaissance donc touti na 5 syllabus tozobakisa mpe 5 syllabus caisse de soutien mpe caisse de projet
yango nde base ya fonctionnement liloba ya nzambe. Ça veut dire na kati ya liloba ya nzambe totya mabonza te, mais tomoni eke lokwa toza bato esengeli tozala na bakese wana toza lokwa na caisse de soutien na caisse de projet. Caisse de soutien ezali caisse de soutien ezali na kati ya lisanga na biso eza église te, mais ezali lokwa famille, parce que biso oyo tonga église te, mais toyei koréunir famille na biso bapanza depuis époque coloniale, bamisu bakoma disperse na Guadeloupe, Martinique, Haïti, pe Autriche, bamboka ebele, Chine, Japon. Siko biso toyei koréunir cordon ombilical wana epanzanaki, parce que bapesi biso pouvoir wana. Siko na kati ya libota totie caisse moko boye oyo ezali ke membre nyonso il faut aveyaka mpona caisse wana, parce que caisse de soutien ezali uniquement soki moninga aza na problème na kati ya lisanga, toza na facilité ya kodébloquer quelque chose mpo tosunga ye. Siko caisse wana soki efonctionne te elingi kobake soki moninga aza na problème moye mpe tosunga eza te. Eza caisse oyo ezolakisa soki moto aza na problème, caisse wana nde moto ekosunga moto wana tokodébloquer quelque chose na kati ya administration totali bon tolongwa quelque chose tosoutenir ndeko na problème oyo aza nango, alinga kobala, alinga kosala boye, azalaki na mwa feti na ye, bakosoutenir ye mpe. Caisse de projet ezali caisse oyo toza na baprojet makambo ebele mpo tosala babilanga minene mpo tosala badépôt, baentrepôt, tosala bausine, faut tozala na baproduit, faut tozala baplantation bamakambo ebele siko mpona toregle bamisala nyonso tu faut tobatela yango a partir ya détermination ya projet. Ale na caisse sikoyo ya projet eza caisse uniquement oyo ebanda kotraite makambo ya projet oyo tolingai tolona bato na bakokesa misala bakosala ndenge nini, caisse wana moto akodébloke mbongo ya projet wana mpona mosala na esala e revenu administration azolandela nyonso tu mpona kotraite oyo tobenga lokwa salaire ya membre nyonso tu, parce que misala biso tobanda kosala yango nde miteyanda kobimisa biso basalaire mpona kotransforme vie na ngai na oyo totikala biso bakidiba te, tokamwa esu baeuropéenne te, tozala sikoyo bavrai congois to bavrai congolais. Do vrai congolais azali mutu oyo tolobake esika richesse eutaka yo mpe fo ozala na bausine na barichesse, mais soki lelo yo mwana mboka ozozanga bausine wana elingi obake badetourna vie na yo yango ezonyokwama, il faut sikoyo yo mpe oluka odetourne mpe déviation wana badetournele vie na yo ozongisa yango na ngambu na yo mpo yo banda ovivre bonheur ya mboka bisengo oyo Nzakomba apesaki. Yango tobike caisse de soutien, caisse de projet, fois yeba ndeni tozotambola, parce que tant liloba nzambe bando ozwa charge ya bato nyonso tu tobanda kolandela yango a partir ya caisse de soutien na caisse de projet. So yokipa yango te toloba deya ke tobanda kokata banyongo oyo moto na moto aza nango, donc c'est le moment oyo moto na moto lukaka obengi caissier naye mambo kese bandanga ndeni bonga programme na ngana depuis kese banda kipaka te siko nana posa na régler makambo nanga, donc makambo tout moto na moto faut lukaka régler ba makambo naye, parce que tout ozo sala ezo komama. Salaire ya ba membre nyonso tu ekobanda kouta na caisse générale pe ekei na maboko ya comptable. Donc toi tolobe ya salaire ake moto to abanda kozwa salaire to prometaki en 2021 à partir de 6e mois pour proclamer salaire moto to abanda kozwa salaire yo tu nanga te ko mbongo euta wapi wana eza problème na yo te, yo yebaka ke non salaire ekobima à partir ya caisse ya liloba ya nzambe. Est-ce que le programme a déjà pesami tolobi bien salaire wana ndo uta na caisse générale ya liloba ya nzambe pe e obanda kokende mbala moko pa comptable ozana ba agent payeur ba superviseur oyo bando tambo na bango pona ko régler makambo ba salaire ezaki pour lutter a toujours kabola ba responsabilité muta bando qui peut charge na ye. Esengeli membre nyonso azala na kati ya groupe liloba ya nzambe ya imo pe ya WhatsApp pona kolandela suivi. So oza membre oza na groupe te siko suivi no bando kolandela yo ndo zelanga na pesa ko suivi chaque jour, non tozo kabola ba mikumba na parce que musala eza munene il faut to simplifier.
de tocheke makambo mosusu programme tokokoma na groupe kuna tokokoma lelo eza programme boye moto na moto aza saisi ayebi dayaka eloko oyo ekoleka boye. Mais programme mosusu mpe tozotia yango na bafacebook, programme mosusu mpe tozotia yango na administration apres topiblie yango mpona membre nyonso tu azwa yango to mpe membre nyonso. Formation des membres nyonso ezali obligé mpona encadrement, babengi yango mateya privé. Ça veut dire membre moko te okokoma membre soki ozozwa bamateya privé te, formation nyonso eza baencadrement no ekozala ndeni. Donc liloba nzambe bando kotambola obligatoirement moto akomi membre il faut alandela sikoyo formation na ye babengi yango mateya privé, leçon privée une fois par semaine. À la longue temps tokostabilize bamakambo tokoyeba mpe baprocédure nini oyo tokotambola nango, mais eza nécessaire na membre etu olandelaka mateya nango privé parce que eza lokwa malendisi. Entretien de cadre ezali obligé mpona fonctionnement. Entretien de cadre mpe ezali obligé mpona fonctionnement parce que moto aza deya na responsabilité administrative, ye mpe aza na droit ya kozwaka mateya moko boye, mais wana tobengi yango entretien. So tobengi yango entretien ekomi sikoyo lokola formation de base. Yo ozali cadre to ozali na responsabilité ya liloba ya nzambe obanda mpe koencadraka à partir ya carnet de fonctionnement. Tokopesa carnet na bacadre nyonso, motu to aza cadre ya liloba ya nzambe oyo aza na responsabilité, tokozala na baforme oyo toanda otambola nango, oza na carnet yo limite des affaires ya responsabilité oyo epesameli yo. Wana nde sikoyo tokokenge ya liloba ya nzambe bien parce que moto aotambola na loi na ye moko aza te. Biso nyonso totambola na stati oyo ezolakisa conduite ya liloba ya nzambe. Stati sikoyo kozala accompagné na bacarnet ya fonctionnement. Moto akomi cadre mbala moko ifo yekolaka formation wana tobengi membre nyonso tu, mais azozwa mpe susu formation. Po formation sikoyo ezolakisa yo moto oza cadre okengela sikoyo responsabilité no so batiaki yo relation publique, kasi entretien wana nde moto yanda olakisa sikoyo relation publique no osalela yango na limite nini. So batiaki yo discipline, entretien wana moto banda kolakisa oke no discipline no wana banda osalela yango na cadre nini. Yango na nsima mikolo eza koya mosala ekokoma monene nga na kozala uniquement branché sikoyo na bato oyo baza bacadre nde na bando kozala na bango tout le temps parce que totravaille baentretien bamakambo toyeba ndeni tokosécurize mosala e baresponsabilité mosusu bato mosusu mpe bando okipe bato biso toolandelaka rapport. Donc yango tolobi assurance ya liloba ya nzambe eza nécessaire mpo liloba ya nzambe azwa biso en charge. Ça veut dire faut biso to se préparer en conséquent. Sikoyo tolobi ake entretien ya bacadre ezali obligé mpona fonctionnement. Tolansaki Koko Ndaya na etando ya France comme chargé ya art et culture. Donc à se préparer mokolo ya samedi oyo nde tokokuta mpo tosala première entretien na ye mpo azwa makambo na ye na maboko, azwa déjà point de départ ya koyeba tokodébute na nini par rapport ya responsabilité epesameli ye. Tolansaki mama Iselemeni comptable depuis kuna na Egypte à se préparer mokolo ya dimanche tokutana na ye mpona tosala entretien ya makambo etali comptable akotambola ndeni na responsabilité epesameli ye. Koko Ndaya tokutana samedi mpo ayeba makambo na ye akotambola nde e tobanda kozala na baentretien plusieurs fois nde kopermettre moto na moto azala responsable ya baresponsabilité oyo epesameli ye mpe tokokotisa Koko Ndaya na groupe na mokolo ya lelo bien lobi akozala déjà na kati ya groupe mpona kolandelaka sikoyo programme parce que akomi déjà oyo tozobenga lokwa chargé ya mosala na kati ya administration. Donc tolobaki ya administration aza na bagroupe na ye oyo kaka esangisaka baadministrateur na niveau général mpe na niveau ya basiège e tokotia mpe na bachargé ya batravail baza toujours na kati ya accompagnement wana nde tozobenga ensemble ya bato wana nyonso nde administration. Tosengaki membre nyonso akoma mokanda na écriture africaine to mpe écriture congolais ya 23 lettres.
matondo mingi na bakoko déjà batindeli biso ba mikanda na bango et tozozela pe baninga mususu parce que kelasi yango na déjà tozelaka na nteke tosomba bandaku totia ba tableau to bando kotanga totangana na distance par correspondance aprende sikoyo tokotiela yango sikoyo ba budget pe tokoluka babitelo mpona kotia sikoyo ba centre de formation partout mwana kongo nyonso abando yekola écriture soki gouvernement azokipe yango te apesi yango mokongo écriture ezwa na force parce que tokofongolela yango ba centre de formation partout tozali na ba Suisse Londres partout ebandi opesama pe totieka ba frais ya fonctionnement ya ba oyo tobenga ba moniteur oyo tokopesa ba accès mpona écriture ezala suka na yango baomona sikoyo ke trouble ekoti monde entier bakongolais bakomokomanaki congolais chinois komanaki chinois arabe komanaki arabe alembala moko na désordre monde entier moto na moto akoti sikoyo na alignement na ye donc toza na plusieurs forces ya korenverse bazabolo oyo bazipaki bakoko na biso mpe toyeya tolobiki a partir ya écriture tokorenverse bango parce que tozopiblie baécriture na bafacebook ezopesa déjà trouble bulu yeke bato mpe baosentir ke oui makambo boye ya sika ebotami na mokili bakoma oluka bayeba me tozokoba ale makambo atu yango ekoboma makambo ya yesu ekoboma makambo ya bakimbangiste bato sikoyo bakovandela makambo oyo ngai na oyo tozobongisa sikoyo makambo tu bato bazowela oyo ngai aza kombata ozobunda komba nini mosu azobunda miziki ekobeta te mosu azobunda kabila dégage mosu azobunda o te fati traître me tobeke bakomba wana ekosimba te parce que suka na yango biso nyonso tokozonga ndeke kimbangu kele mvuluzi dernier komba yango wana parce que ata yo obundi mpona kabila dégage kabila ye wana abatama alobaka bao ngai natiki na ngai natie na ndeko na bino Tshisekedi rien n'a changé tobeke makambo echange te ata tochange bakonti 10 000 makambo echange te parce que eza na système colonial moko oyo eblocable na bakonzi wana il faut sikoyo tobundisa nde système wana bitumba nde yango wana bitumba eza miziki te bitumba eza boye te mais makambo tu tozomona bapression batension tolobaki eza mopepe ya peve ya Congo nde mutu ezokopelisa moto ti bato na bato bakoyeba point nini oyo ezongisaki bango nsima mpona base libere abiso sikoyo tokokendaki mpwanza total yango tozomona babilembo oyo toloba eke avant centenaire ekoka na 2021 mokili ekoningana bato bakondimela bakoko na bango facilement bakolongola tembe donc tosengi membre tout komela biso lettre na oyo na nati Congo tinda biso ngo na imo na groupe ou bien na WhatsApp à partir de WhatsApp biso tokopublier lettre wana tomona ye déjà lettre ya mama Mabiala na France topesaki matondo mingi tomoni lettre ya koko Mandende na France topesi koko Mandende matondo mingi tomona lettre ya mama Nsilulu na France topesi mama Nsilulu matondo mingi tomonaki lettre ya mama Iselemeni na Suisse kuna na Zurich topesi mama Iselemeni matondo mingi tomonaki lettre ya koko Kabamba na États-Unis d'Amérique na Texas topesi koko Kabamba matondo mingi tomoni lettre ya oyo tozokobenga lokola donc bakoko bazotinda balettre tomoni koko lettre ya koko Matewanga na France topesi koko Matewanga matondo mingi tomoni lettre ya koko Mazowa na France topesi koko donc voilà kelasi yango wana déjà tokoyekola écriture malembe ti biso mo tozala basper na yango bato bakocontrôle makambo etali orthographe bakozala oyo basimbika makambo etali écriture na bango donc direction tobi 444 direction des études eza na observation ya kocontrôler nyonso dépense ya mobembo na biso mpona Égypte pe Sénégal topesa rapport wana bientôt na kati administration mais tolobi kaka tosalaki dépense ya 6 000 € mpona bavoyage nyonso oyo touti Égypte na Sénégal dans voyage elutaki motuya mais biso totala motuya ya mbongo te totala nde motuya ya makambo tokendeki kosala parce que tolobaki alimentation des énergies asiko mutu na mutu lukwa otala tension nini tozotambola nango pour le moment parce que tolobaki toke Égypte azali lieu saint
d'alimentation et d'énergie. Donc, toke ko alimenter ba énergie à tout le monde et banda ko sala pona batelemela makambo etali délivrance ya bon pe ya bon moto na bango balongwa na distraction balongwa na buzoba. Mais oyo tozomona ce n'est que le début parce que tolobaki ava tokota 2021 makambo si munene kosalama oyo kolongola mokili na tembe pona moto mwindu andimela kiboye na kibopete nyonso. Donc voyage tokendaki tokopesa dépense wana na administration mtekoye ba makambo ya rapport oyo ya ndenge totambolaki par rapport ya budget oyo tobimisaki. Et budget wana lijoba nzambe ne muta soutenaki pona tosala makambo wana nyonso me totambolaki pamba te tokenda osala toke Sénégal lié ya continuité de programme esika bakoko basukelaki biso tozwa force wana epesa biso continuité yango totelemi tozosala toujours continuité. Donc pour mokolo lelo tolinga tolobelaka assurance ya liloba nzambe tobiki liloba nzambe ekozwa charge ya membre nyonso soko yo muto za oyiba siko rôle na yo na kati ya liloba nzambe so zaka membre na komika membre vandi na oze yakate liloba nzambe bonge bandozwa charge nanga obi yo pe fu bandoluka kobongisa liloba nzambe parce que oyebi ke yango nde muto ekozwa charge na yo abiso nyonso wana eza devoir na biso ezaka ya mutu moko te ndenge touti koloba ke makambo tu ekozali koona mesa administration nde mutu abanda kolamba programme mpona koservir mutu na mutu par na ye eza vie sociale ya mutu mwindu nyonso tu ekokipe mutu mwindu nyonso tu alongwa na kotelengana ma ekobandana na ngai na yo mutu tozokobongisa yango mpona tolongwana na bapasi tochange vie après mpona biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba pona mokili mobimba nga pona mokolo lelo tosuki wana tozobeta siko losambo ya alliance losambo oyo tobanda kosala kuna na etando ya lutendele esika tolobaki kimbangiste ayibi tono kuna lutendele akebomba yango alingo ketiango na mise na nkamba tobaki non il faut mise wana eza na apport mota tono ekoki evanda na mise te ya kamba parce que kuna nkamba baolobela Yesu Kristo. Donc jamais bokozwa sikoyo fierté ya bakoko na biso boke etiango kuna bosangisango na makambo ya Yesu après boando kosa ba génération oyo ya sima ke o kimbango akota na tono abikaki na kombo ya Yesu te tono eza na makambo na musu tono ifo izonga na lutendele kilumbu kwiza mpeva Kongo banani bamona yo bandambe bamona yo kilumbu kwiza bakimpa vita banani bamona yo bandombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo kilumbu kwiza mangongele banani bamona yo bandombe bamona yo kilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo bandombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo ya ikembwa nzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sukola ntima mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sukola ntima yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mame sukula mavanga mame ailwe ngisi wa monao Vatoto mbangi muzulu mbangi maoso matuvanga fumunzambize imo bakaka babanzi langa mvuluzi kimbangu kakuizako kwiza kaka kwiza sambono fulusu kembo 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 nzambia mpungu kembo siwa solwa kembo 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 vidi mukulu kemba osi wasolwa zaya yosoke
sembenza ya yoso kembela baba bakwikila muzambia pungu tulendo Kongo kembo 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 maweja kema osiwa solo se solo nzambe bakoko na biso nza kombo ole nkumu nzambe ya mvulusi kimbangu tokumisi kombo na olikolo na nyonso pamba te otongaki bondeko ya solo elongo na bakoko bwa biso pona biso tosepela na bolamu ya kombo na oyo ezanga suka tobeleli yo na kombo ya milimo nyonso ya petwa oyo babundelaki bosolo ya kombo na yo babundela biso na mikakatano manso ya bomoi pe ya bomoto na biso botondisa biso na nguya pona tobebisa misala nyonso na soloka oyo ezongisaka biso nsima ntango nyonso bozala na biso elongo ntango nyonso lolenge nyamolo ibanza alakisaki bilembo ya bondeko ya bino na ye na nzela ya mobikisi na biso mvulusi kimbangu batiaki ye na kati na tono pe aside babwakaki yo ebale ya Kongo kasi bino botelemelaki kufa wana ya mbalakata pe bozongisaki ye na bomoi botelemela bapasi ya bomoi pe bomoto na biso pona biso tozala pe tokokisa mokano ya manso bolobaki na kombo na biso bakitaye na bino solo mvulusi kimbangu onyokwamaki mingi na eleko ya boumbu fimbu na mukongo pe na libumu kuna na etando ya lutendele pe bipai na bipai pona kokangola bayindo banso bamiyeba oyo bazali tobeleli yo na peve ya Kongo na tina ete okangola bomoi pe bomoto na biso mobimba pamba te onyokwamaki mingi pona biso tobuka mbuma ya bolamu na bino bonyokwamaki mingi pona libota oyo elongwa kati na kotelengana pona tosepela bomoto na biso pe bomoi na biso mobimba na lolenge ya solo elongo na nzakomba pona elanda singa ya motolo ya bakitani na bakitani ya bileko nyonso matondo mingi na nzambi mpungutulendo ambanda vele ya pamba te alingaki bakoko bwa biso yango wana otongaki bondeko ya libela na libela pona biso tosepela na manso mapesamelaki biso na nzakomba pe oyo botikelaki biso na tina ete tolengela boyei bolamu ya baye bakoyingela na nsima na biso matondo mingi na bakoko na biso pamba te balingaki biso yango wana baponaki biso na bilaka na bango pona tokokisa mokano ya nyonso oyo bayokanaki na nzakomba pona bondeko wana endimama na mokili mobimba liloba ya nzambe ezali nguya pe lobiko ya mokili mobimba etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimba boyi bakoko fimbo akekele oswani na Kongo nzala na libumu totondo pona nzakomba totondo pona mvulusi kimbangu pe bakoko banso oyo baponaki ngana ona bilaka na bango pona tombola bisika bango basukelaki totondo pona biso mo bilenge ya koto mibale pe baye o bakoyingela nsima na biso pona kokoba continuité donc pona mokolo lelo tosuki wana tokutani na programme ya mbala nsima kasi tomilengela pona fete ya le 18 mars tokokoma baprogramme na yango nyonso na kati ya groupe ya ilunga to pe ya mangongele BFF donc voilà monke otozali nango na mokolo lelo tolobeli assurance ya liloba nzambe ça veut dire liloba nzambe akokipe mutu nyonso pe mutu moko te bolimbisi oyo akozanga responsabilité nzambe bakoko
apambola moko na moko na kati na biso nyonso pe na libota ya mokili mobimba etikala se bongo oboyi bakoko fimbo kekele oswani na Kongo nzaa na libumu.